Capage TV. Capage TV. Capage TV. Malamu pour la rater. C'est ça. Elle malamu alors la nia muki. Faut faire attention. Ah. Oh, ezala mana malo na mokili. Elle malamu so sali nzamba umission mokota lola te. Ah. Mokota lola photo so ya linga. Amen. Muzu so sakane bomi ombangu mokelo la no. Noki. Toka ku. Ezala pe. Ba malamu. Ah. Malamu kama moko ba tirwa di. Ni fera. So yo na malamu ni nini? OK. Malamu numéro 1 linga mtapesa opema. Amen. So ya lingi pokota lola. Deuxième malamu oya linga batu. Oba muninga na lokola yo. Salele lokola mi lingaka. Wana yoka makama malamu. Wana deuxième malamu. OK. Qu'est-ce que la deuxième malamu de batu batona ngo bele kati bakota na ngolo lola. Okota na ngolo la te bo zane na avantage. Avec quoi si ka yo biki malamu ne futa bi obima. Na kokota na fuma ngo mote otema. Yoka makama. Au solo de mi bana deuxième. Mi bana deuxième. So troisième me malamu eza mama e. Parce que ni makambo evaneli. Osala mabe mo kendo sunga su malamu. Yango me li troisième. Wana nde vanda penda mokinga. Troisième malamu. Troisième malamu. Koto bocha na losambo kuna bato sambelo kufa. Ezala mu troisième malamu. Yoka trois ka malamu. Mama. Okote bato na ndako yibi tiki bango baleli. Ya boteli biso ya yibi nyonso to tikali ba piake. Meta ko bimaki amoni bato msusu bo bozwa. Kama tamba ko saye nzambe singa mutau aumela ka jenga ngeko simba ete. Ayibi bino baba saka ba batu. Yoka malamu. Troisième malamu. On va mettre troisième. Yango wala troisième sangisa nyonso na ya leta. Babukiso bandaku tozolela ndoko ne babimisa pesi po akutaja si esila bino balele bino batondi yoka makambo ya troisième malamu ata bosaki kango mwito eza na kisi te ayibi bino bapesaka bango yoka malamu tala mbongo motoki ndoko tyango na poso esaka na sale nayebi te assurance ya makasi mikolo mokila kotala moto bokoyiba ete asambeli te mamelite na motoki ata bokenganga kisi kosimba ye osololi ko pasta tokopran ezaka na sirala bamokilo ebele ba jeune garçon ebele batya basi bazemia tapage azanga mbongo akobala po azangi malini mwasi na ye makasi kofingaka po amonaka na famille te moki azwaka piaka mwasi na ye mwasi na ye nde mabe atambusaka koma na ye na famille na bango mabe oyo lelo bamema ngambu mama elekelaka bamboloko waye omeloko moko akimisaka biso nyonso waye biso ebele betoliaka matiti yaliaka biso waye nami nzoko elekelaka ye nanyama monene beorena lia mosuki na olia matiti ye nyama mosuki yaliaka biso ezaka injustice bayebaka peke oyo abonga biso babola amazamba mpe ezaka na rando tapage vi ndenge ezawo amen totalaka biso nde tomema biso me biso to bakolo biso te ok kope nyonso kosala wi eye mpo ozwi eye te moto force po baforce koleka baza ntango omonaka bato ebele baleka piaka nepalike bazanga ekoluka baluka me bazwa sansi te oyo okuta nango yango or kozwa mosusu nzambe ataka na moto ezaka bamba persévérance epeyaka okoyeba mosala te tiede koumela mosala kovanda motupe komi spécialiste komalamu na otanga evanda mingi na 70% na mibali basi 30 tokanga makala naolanda papa Total Solution nana ndako nanga pour ezati to bana sei donc vous c'est tracasser c'était parce que solution est la Total Solution bota pourrait pas nanga eza dans l'avenir mo besoin ko charge pas nanga et ben installer là déjà millions sont ou papa non ils arabo so pour raisonner nga mona kitara ba ngoli ba panneau et comme on charger la courant so pour que ba panneau ils déjà chargé pour agent à ti la te panneau na zo ça agent à Total Solution ayeli na solution ba ya ki déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga ki bango na ligne susuke il aurait que la partout et ça dépend ya biloko le ligne ça papa bonjour bonjour maman je sais déjà ça va Total Solution hein expliquer bon on où ça ngai et puis oyo vous bâtiment pour la ligne bonjour tout ça là maman installation il y a 5 kVA là des batteries il y a 5 kWh et ça lit 10 kWh les maman baxi ba capacité à la charge de l'eau qu'on a et là la besoin sur plus autonomie les théories sous batterie il y a 5 kWh na
bapalo na biso eza awa tozokoinstalle mama mpona azala tosala na baimmeuble bapartement partout toinstalle nasi bana tosalelo awa ata jour moko tobenga biso ke o ekati molele ozalaka toujours na lumière tv ezosala congélateur ezosala nyonso esalaka très bien convertisseur ya ba 10 kV ezali ba 20 kV ezali plus ezali oza na besoin oza na chambre froide eza tokodémarrer yango osepela mama entuka partout Angola total solution ezali partout boma matadi mwanda adresse na biso ezala moko tozali na limité 2e rue numéro 7 bis. Ok. Oui. Installation aura combien de jours? Ça dépend. Ça dépend de l'installation. L'installation, c'est qu'on joue à jour, 2 jours ou 3 jours, ça dépend. Ça bon, la moto, on a ça peine d'âme. Donc, après, si c'est le numéro 6. Ouais, ça comprend que nous avons un client. Surtout que nous avons un projet. C'est le Moussala et la Soukayo, Mando Fourni, Mbongo na yo. Solution, on a d'abord la vie. Au béni kaka, la yébi, la palais, chélié, yéna bana. Salon et kitoko et moi na mboka. Eh, balobi to privilégié ndeko na biso mwasi. LZN Beauty. Salon ya kitoko, olingi basala soin de visage, olingi ba masser net biso to travailler trop, massage, service ezali. Soin de visage, service ezali. Olingo konda pona ko traiter biso, pona ko longola biso ba mabumu, pona longola biso ba graisse, pona ko dégraisser biso. En tout cas, ba communément na régime alimentaire moya kitoko. Maman Lisiane Lukusa a biso salon LZN Beauty ya kitoko na Londres. Ba on nyonso balingi bazala ngeli. Ya Lisiane osali biso bien Lukusa na biso na ebité. To ba te bele to bacha rater message na Londres ba si ça page. Ba salon bien to zongo. Ngai na recommander bino. Place où ça la soin du visage, coiffure originale. Ba perruque ya kitoko, on osala soin na yo ya kitoko ya manzaka, manicure, pédicure, olingi ba massion nzoto, olingi zo rendez-vous, comme monsieur ça sera sur rendez-vous nous talobi na oyala monsieur dimanche au réservé ezali na Londres, adresse na biso yango to komena bino a kala mingi te mo mona na Londres wana na bokasi ya Lisiane Lukusa na roya mais to recommander bino le self salon o echaka batalaise oza vraiment l'aise au côté salon ko bino bité mbongo na ngeke pertité ba kapachushu nyonso ba oli balinga mama kapachu lobi kenga na ko sarate adresse moko na kati ya Londres salon LZN. Télévision, Capache télévision, tout ça pour na biso nyonso. Ndenge tolinga matéya boyebi que pasta zala wana pour na biso nyonso. Y compris ngai na zala rappel na lito ya koyoka ba conseil. Tozo kende na 2026 est-ce que matéya pene janvier ti na mois o parce que le lot toza le 1er octobre. Au sali nini pour bileza la kaka ya journée. Bileza ya mois, bileza ya année, bileza ya journée, bileza ya heure. Pasta. Santé, ça va, hein? Très bien tenir la salangère. Et ça lui est bien. Mututu compte na musalo yo ye. Oyebi. Eza bongo ko? So monika na tenue ça y Ninyo ça la professeur raison. C'est ça. Ne yango. Vraiment. Natali to bata ko senga ibandi ko pile bata ko tubabuka na makolo na bata baba baba. Na ba aveugle. Maman. Aveugle muso amona te me pas senga zo ka soni mamoni mukaka. Na mona no. Mama. Dema kama ngo yango. Zana makolo zana senga koleka na en tout cas moni ba biloko tolo bako papa kanza tolo ba mabe to so prévenir bino danger ya bino moko comme bino ngambo na suka bakasi wana tsana mutu ba maman ba pesa biso conseil ke bana bokende kesto mwana ba mwana ko bazoba lelo tina vande na regeta kasi bana pourquoi na boyaka moyen tanga ngande mabe ponza na ngande zo kende nzambe merci na tanga timo fori nga banzela ça kabongo mama oboya kanyoso kokutana na vite amen conseil tozo pesa na bato ba elelo okay soko boti mwana boyeli kama moka kanami na moko tikela etan okay boti mwana moboti makambo kosana na vie te ba destiner mususu nzela nza ya nzambe solo liko yoka makambo toloba amen makambo toloba ka depuis bible za bongo ko mukiri Yesu Maria kutu mwana zaki ya Joseph te azaki mwana bato nzambe abisha ke mwana ko mukila ko ya kusunga mukili kokola Yesu aza bebe ko gengeleka mingi lokwa bana nyonso tikela sa musala ta ya tata yango tseke na suka mama ko lelanga tele la bino na bino yoka makambo toloba azolanda papa moko na 10 azolu ke soka chapi nzoka Yesu kene kote ya
tanga ye tozoluka tozali mikomisa tozawa wapi abina ye mpona sisa misala ya tata yoka makambo obotinga me makambo etali meje etikanga na sala ezaka bongo makambo awa sepelaka na mwana alingaka ndako mingi te mwana malamu ye wana ezaka bongo akobonga mbangu ase bano polele lingaka mwana awo soko okangi na kutana nanga te otie ebaka te ate version kaka ya libanda me mwana nasala balingi ya libanda nasomba velo te ota baninga bakosaka na lingi ya kuna seka aza na bametie olibanda nde kopesa mbongo ya ndako deya nayeba eza ya yo ata natali kisuka ntango kobotolanga kotia novelesi nakona te kotala batela banini nange tikanga nasaka na baninga nde tomesana kosaka na ngai na bana soki topanzani mbala ya moko loka makambo na aloba okomprendre biloko eza bamétier soko oyebaka te soko omoni mwana alingi klasi ete alingi makambo moko betika ye na temps kontrole nzelangaki eti suka ayekola nde kotanga kaka ya kokoma na koloba eza lokola ya ngai te meme kokoma ngai moko koma na ngai mindondo salage kaka na salage ntango midi posepela na kolo mokila te otanga te oza zoba mpona kotanga mbongo oyeba nyonso ate oza zoba kotanga mbongo kobunga te soki 50 fe ezangi baka ezangi 50 donc sanga mbongo na nde nasepela na kolo mokila makasi wapa sololi koma aveugle amona mbongo te mais soko osilisi papier na mbongo akoyebaki oyo mbongo oyo papier bayebaka sensation ya vie landanga kapashe nazolanda papa teni nalati efunda deja makambo nyonso c'est ça kozalaka na soni na métier likambo ozosala te surtout ça pesanga matoi amen 2025 kala te ezosila kozwaka vie na maseki te yo nde moto kofuta prix ya vie po nzoto eza nango eza lokola marchandise badecharge tikali pamba makambo ebebi linzanza asali nabetaka tolo soki aza na misuni na kati wana azaka chere na mese so bafongola basitika asali linzanza akomaka pamba bana basakanaka na ye koma kami ya joue yoka kuro oza na prise comme nous kami ya joue toza linzanza yoka tori sombama mpa moto aza na nzala mpasi sao nyonso marchandise ekende kitoko yango penza yoka kuro yango penza omoni bachallenger bango wana nazoloba makambo ya serie kopi ya yango napena oscree pusu pasta mama nazokolobela yo ezaka nde chere oyoka yango wana tapage yoka toli yango pela pasta tozoloba makambo tozongisaka conscience pa na biso toteyaka kongo mpenza te ngai na kongo toza na problème te ngai na ngai na kongo nzambe problème na ngai eza nalingaka oyo tokoyoka fungola matoi soko komi na ba 18 ti likolo oza su mwana te yoka makambo awa tofungolaka makambo intere eza ya yo otolobaka eza makambo ya priere te osambela te soko oyo kosalela ekosimba oyo tozoloba awa ebele baza bato mabe na eglise bayina bango bakatela bango betumuke bakota lifeme bangindaka chaque jour batosa lo mokili mbongo moyebo ya bango eza te waba biso sali mongo azaka moyimbi makasi nasala makambo ebele bayinanga na kima quartier mosusu makota na ndokende kope boyakinga jamais oko ozataka mbongo ya yango maître yokongo makambo nalobaka makambo ya mike ya makasi vifo yeba yo na nzoto boza na makambo mibale boza nango kalikilo boyokanga eglise napekisaka te bokende kokumisa nzambe po apesi yo pema po kobatela moko matongo ezaka mbongo te eloko tozongi fasan kapaji soko olami kaka na ntongo bam tatindaki pongi olala ye balala na beta kitoko bazwa pongi te balala na litoko toseka alota lokola na éponge balia biloko so tali na nzungu osimbi mutu me ndenge evimba kokanga biloko mabe epesi nzoto sante balia biloko kitoko tokumisa na solo tobanga na ntongo akondi moyen yoka kuro balamba na resho okwe bima mabe balamba na mota bakoni milinga tina kati ya fufu na fufu kitoko sambuma yoka makambo balia na sani ya mbele batonda te balia na makasa batonda mbangu bana tu bautaka mboka soko otomboli kokoka te fo liboka elembelo ko ememi ebembe mboka ezanga miliki bafimbeli wapi yoka kuro matama na matama mama bana mboka tomoni mwana mboka nzoto mike etala ye bien bazalaka te bango tuka mba osololi ko epuis mboka ezanga hôpital me babelaka bakompreke eloko te kolia etongaka nzoto koleka tu biloko nde bomba mikila mindele congolais to azalaka so afayeke sheka na mboka étranger eloko liboso ka santé échangeaka pourquoi santé échangeaka te ozangi mbongo okuti
okuti makambo ebalani na vie. Amen. Ah, to saka na retard nango trop. OK. Koma nango ka baninga bazaka nango faut payer prix ya mbongo mabe. Komelisa mwana mili kina kolia bia tipoka na Kongo eza budget be. Ebele. Mwana mboka musili kama mu ya muke. Na Angola pe. Kena Angola mwana seko chele timili kasiriki. Na nini na ngamili kitena melati apa ya pamba. Mwana qualité ozomi ngati asinda na bulu kutoka muta fièvre. Amelango mingi amona komo oboya. Makaro biso seki tioke mama na solo tolo ba makambo yo eza. Biso akobomba miliki na sambetu. Gaza na miliki na mona soma ka 400 vrai. Na liango 3 jours. Beba te. Bebe. Soko za nzala makasi makambo kobeba penda te. Oh na lelo kobeba ndia affection bolingezia makasi. Ya kabongo. Waza kapia makasi biloko na soki elali na tongo ebebi ata chauffer te. Ora bwaka. Tellement souci ko linga biloko na yemo na ka. Tokende kaka. OK, kobela te. Même diarrhée pona bilongi. Osololi. Diarrhée so za na mbongo ko ya mbango. Soko za pia ka biloko ebo ko leka pulu te. Même biloko to saka ke muta za na pia ka to favoriser. Pour ça to si to kala na wese ko kufa mbango. Soko za na mbongo balinga te. Comment za na mbongo peli biloko mabe te comme ça to ke na biso ba biba. Na je metela yo. Osololi ko yango penza. Comment na mbongo fièvre nyonso bonesi la sur nanda kuté. Na comprendre ko ta ya docteur bongo si. Mais ala pia ka so moni docteur Simbaté. Moi malade ici et sudi. Relief kanye. Ndenge vie salema. Amen. Zela ko zwa pesa na modèle oyo. Et na bato nzamba tia bango na rang. Ya ba ko bonga te ba ko zanga te ba ko sana kati. OK. Ora on a des majorité pays ming baboya. Balonga na kama nzamba tia bango ba sote ba koma na compte ko senga sa baluka. Amen. Baza makasi nzoto na kenda mitasa congé. Asala ni eyoma, akota ni kasho. Azana 30 35 azana Congo, afanda mabaka pesa mabe mabimité. C'est ça. Mama yo kama kamna loba. O baza bi mabaluka ka batelenga na kabaka na sachet na pourquoi abanga ka bango comme si baleki. Moyen. Yo kama kamna loba. Nazolanda papa. Tuna ovandela nini amiye bi pete pourquoi vandela. Afinga misala ba tono mena suka mtasenga bango. Ye. Tuna chiko za jeune garçon osalaka nini solo bina ebo esa ko manquer obanda ko dete musalo yo sala kuti ko finga na yo mais soko tale ya bisenga senga yo moluki mais so finga yo moyen ka osalaka nini balinga ke sala ke batondi alo bapolela yo boko tamba nango partout ba famille ba figure kotikala ka ba pauvre tant que oyebi te tino ele na famille wana mais loko sala te. Osololi ko pastor. Zamba ebile pourquoi tu wana. Amen. Abika na famille babona baza muto tombola ngo yo. Amen. Etango tanga te mbongela ndaka courage la ndaka français te. Tika boy. Ela na français te. Mbongela ndaka courage. O ngaka sana français na kati. Français nazo belo polele. Osololi ko pastor. Et puis yo au contraire. En Afrique. Soko yebi français mingi osala katendo komi goigoi. Oro luka okomi govana. Ozo comparaka yana bato ba osana na TV ba ministre auto catégorie moko moboy ko bima ozo na soke na ko passer na français yo ndire so on dinyo la nzala on tika na kotonga na ofinga me na lokumu so biso ma te bi français te bi ke ngalo kana bi na français te fina ngaka copy wa biso ne gambela kende zandu kende pour moi na majorité 100% ba na zandu 10% ne ba bi français yo so wana ba bi français te ba se ba français ba kile ba somela ba bango mingi te là ça n'a pas de français ba rebelle yo que le français ne koteka na gambe yo so tika ba kokona manga na français na kosombela yo ko sala ennemi na on dirait choli mama o sololi pe lingate na zem sa yo lingate ko ba na lo ba wana na comprendre na teka maputa na français teka maputa na français o kotula et tout là na zem sa yo makapitala to ba makamdenge sa o sololi pe amola na vindeng mama amen. Et belo ba komi le na place bien. Amen. Avant que le koma wana basaki na puite. Si. Appui à le kungu e utaka na virgule. O muta benda yo, te mo forcer. Ken aluka lo kungu na nzela sima. Pourquoi politicien va yebana, fa luka population. Abandi ko sala ba deux biba na quartier ko bomsaka ba pont, po iba mele na bango. Ba mole ba kotindika amata pa koma na place azoluka. Amen. O solo ko o katamba na moko zakatelo za na mutu moko ba pistonner yo. Si. Et puis o ko pistonner yo faut ça attention. Tant bon comme bien belle personne moko ko sala contre su muninga. Eza bongo. Ongo elingi te obenda muta mata. Soko mati muto comme ça ennemi yo. Eza pe na bongo. Zelo belo tina famille. Solo tina partout. Makamna loba. Partout. Yango moni ko karikira na batu bayeba ngo bata sixième sens. OK. Soko mono sana makila o ya to sambeli to te. Olingaka yo moko bunda pozo alipa.
nzamba chona grâce à bato alinga te basenga nazobetela yo osolo di pe papa wana makila wato zangi po sengo kaka soni oma kwa neti wana twalo nzamba cha ke na yo nde solution ko ya benzela ngo foka motema o pepi o sana edite mutoki na ko pesa lipa wa biso zande mbamba sa mbamba la mokili osololi obima jogo na équipe azana ba joueur mais ba quatre capacité yenda luka so apesa bango ba cha et puis ko pesa bango ba kala banzadi nzadi tina siko ko cha bi amen loko makamna lo ba e bele na famille oyeba o pesa bango ba $200 saba banda ko pamata te bazonga libanda ka $10 okabe ka sa na nga merci $10 pesa na koma mutu mais sero ya ko tala na ndeko no wana pesa $50 sa na ngo nini o so ka zanga kinaka na kombo na mabe oyebi bango penza oyebi bango penza osololi papa nazo mettre ba dossier nataka matia batia kabino babamba bino bangambo boyeba te masumo to baka masumo eza collectif masumo alisangeza kana fe muke par rapport à mutu yemoko tika bo pastor oka kuro tika bo kaka 10% bokeli bananda kwa mutu akene nganga kiso ko kangana nani nani te monsieur mutu moko ko zoemba mbango esa kabongo so je dis ça c'est dit tout ba kufa pendant 2 bilo l'esprit faible on comprend de chez toro yo makamna lo ba problème to ça nango congolais aksangisa makamna collectif mabe ko bongesa individuel amen papa si okanga na olanda papa na mona bano balia bien mais ko pa kenda ko sala soko toka tasa orphelin si atala kinda ka bio ya ngaite na bikela nganga voilà papa asepela na $5 ya sengo que $100 ya famille amona ata azu comme si ba puyer était alinga o moka tokela kena nzela ba choliye soka azu yango ne kibomo tala mbonga mutoki ndoko cha ngona poche saka na sa na ibiti assurance makasi même ikolo mukila kotala muto boko yiba ete asambeli te mamerite na muto kata bokenganga kiso kosimba te osololi ko pasta to comprendre ezaka la science ba bokilo ebele ba jeune garçon ebele ba taba si bazemia kapage azanga mbonga kobala po azangi malingi mwasi na ye makasi bofinga ke pa mwana kana famille te mukia zo kapeka mwasi na ye mwasi na ende mabe atamsa ka koma na famille na bango mabe obona ka bakate tam famille ba yoka bongo zo bandela nini o mobala ngabunda kapeka yo ba fendo wana batante tendo ko alingali kokota bomba kana pesa famille ezate so tant comme na ko sonu mwana poti mobali na misa bato wow tant bato ko sangana ba bololi mobali mama mabe tant ba ko kenda ko regretter nzamba ko kota te abonga te masunga ka même yondime ata muke mama na pesa conseil osololi ko ikala kana ona loba amen comprendre te amen na matia moko très simple mais kilo ndima ata muke salaki mama na pesa conseil mabe etika ko sila te po mabe uta mukilité bato ba te mabe utalo lola biso tokozonga na lola place mabe bima satande kwena na mabe bimia wate mabe utaki lola ekwena bane wana kirikiki basi mabe kweyaka moyen ba ko kinela biso mabe ngotango ekwe kuti pe mutu te mabe zai ko waya kwesa banzete baruka banyama nyonso bazeno mayire kaya mutu même ngongwe lion bali nyuma mzuze zate bobote so na tuna kabali na tama karabali nani po mama okola de nyama kwa mboroka zali sumu tango le mama na mwana tikali poko boli mama na ngakolele kwa matanga so bali karabali nani era da yakate bali mazaka bobote bakutana ba mboroko boli nini o lelo ba memangambu mama elegela ba mboroko waye omelo komoka kimisa kabiso nyonso waye biso bere betoli ka matiti yale kabiso waye mimi nza kuelekea kae ndani mamunene be orena le musino ole matiti yenye mamukela yale kabiso eza kan justice baba kapeke oya bonga biso ba bola c'est ça mama zamba pesa kana rando c'est pas pasta bangungi misele te ba mabangi baba kena zamba to ba bola sangisa longo nyoso na makelele o saka makamna lo bawa sama ko betela yo osololi ko wana lio fier bamboloko nyonso mona kana bayeba ka to babola elekela ka bango komanya mwa zona biso ngana mama tokimi komanga na papa tokimi or papa mboko na réunion ndaka baka bosa kenga na kokengela bino ko meka na ko beta sitio mbona nzela ka so batina na baninga la tsanga mama ngo kama na hele moka nyama ka bino ka ko bango nyonso wa kutu papa kima kazata la mwa mwana kama tima ataka kenda ka tema ka kama ka te akamwaka yoso ka baloba waye mokire mokire tana makambo
Soko tuni papa manqué papa. Yango kasi te. Soko tuni ka ba manqué. Ama na kamuso za mwana mobali mwana masi ko tuna te. Modelo quality koloba te. Solo. Teli ba parents makamuso mwana ya pasi ba onde ba kotamba na faute. OK. Ba tika kana ba parents. OK. Biso za na simoko ba 20 22 ans. Ko papa talanga bwe nazo kemba likambo zo simba te papa okama na za na susi na sala yango. Moi te. Na so kite bino pe bosangi yango pasi ekomelo pona kendaki ma. Mabe. Comment so tali ko qualité merci. Donc ba desanga ba kolisanga suka wana. Kama na bundesi Simba. Makamuso okuta nango ya pasi eza sunda kute. Kama nda zo la saka tala koto ba kolisho basuki a. Yo ne sangisa no komona libanda kokisa popa sa vire raison. Parce que bele ba koni Afrique ba makambo te. Baza soni, bacha soni. Okoli na pasi nano bongi to zoela makambo ele kyo kilo ko le kafia ko luka. Moyen. Orotela ndeto kola vie eza pasi. Bale to kapatigelinga po ba kola fonga. Siko ni to ko sa po Simba. Rien. Moyen. On a famille. Yo ngacha okimi shebina ke futra musika ndelo ngana muto famille. Jamais. Kindegena na mtu na poto bongo soka 4 kwa mimi na pamba kota na yo. Eza pene. Moyen. Suka la pembeni. O kama kauti musala bale kino ba yaki ya. Moi loba ezate. Yo ba mwasi so moni fufu na rotation moko. Mana bango ba yaki to cheli ba bango. Sio moko kolo silikate. Naza ya na bango. Pourquoi non na bundi to pe Simba foto kende ka boy. So za ya mayele buzo bo seka mike kata. Kama na kobomba bambongo ndamu nani na kolongola moko na tikala ki kimia. Ese balongola lisusu ba papa ka. Ba longola ka ba baza. Ya na bana basi ya bena mibala beti lelo. OK. O basa makamute na sunga ndiko nanga. Oui, très important. Mama atoko sunga eteme alongo na charge. Amen. Ko zenga ba te breza ka soni sa ta mutu moko osololi. Na Afrique zakate. Eza sute. Na Afrique commande 1. O soka ju ba bango. Te. Bana mona mutu ba bebana na acha mukie. OK. Famille. Ba kola sa eba makamupe lala. Era ke koma na mbongo abongi azongi sa makamba kalele kai tomba zakino na ba 4 na ba 12 ans. Na ko sunga ndeko nanga teli kamaka na ba tala boy na boy. Ba ikana motel. Abetla pele kitele kama na kabi kokola famille sa kabongo. Joma nde azokama. Koma ya inanga sa motif. Moyen ya la tarande mona ekala sa eba. Mususu po mona yanga nite. Bo sakili kamoko boye ba ke poata pembe na kusana bango. Kuna ndamu na bino to mona mutakoza courage kapa kakashi. Yata ngafandi be ya nini ngo ngana ngite. OK. Ka kurando sa kapa etika na motema. Sa eba. Ka peso kende papa pe simi na kobongisa kapashi. Solo les kondi. Dans ma famille africaine. Etonda fanda. Eza pe na ba parents o ya un. Yemo ka boti bino mazana parti puis. Abi lo ba parents bakabola ka Esauna Jacob. Mama bango yemoko. Vraiment. O balaki lipamboli oboye kela tamutu se lamba pa bima ya yo. Bilamba poil. Moyen. Mama na habité soko zui. Kotala kingani tazama ka mabe. Mais yemo taboti bino. Bazali. Mama zokota diabo na mwana. Mwana oti konsoya bina sama kampona batu nyos. Mama mo habité. C'est là oyo te vraiment ye mokaboli ye batondi et yo kende zengi to peso fufu ye nakobonga na abo aboyi yo ko botinda paratite botinda wana mususu yo makamna loba bazali ala kotinda oyo te tinda ndio wana na poto na mama oyo lingaka te na ndaku na ye moko bana na 4 bazwa OK yo maka ezako surtout ba mapasa on va solo ya azali pasa muningane kuna kende di bala fanfre yo zo ma chance simba me ba mapasa yo mama loko seli o ya biso moko sala pe ndeko nanga wana moko mama toza to na benga bangola mata te sunga pe kuna bazebele batondi on dit kama ko sala contre ta simba kate babe kama bonga sentiment yango moko amen osali kate na pesa nanga oyo wana simba c'est ça ba tindo na makasi za mabe makamna loba solo liko pasta babiloko fosaka nango très attention vie est très compliqué na ba misusu yoko loba no boto bukoli bana te boto mususu yako bokola oba bana to ba ngoni yokanga nazolanda to bana ba ko rafata te mama zaka mama to bendo tu to papa turu ka ba komi ko ya oroza na soni ko bomba bango to ba bomba na batu misusu obandi ko mona bomengo abana ndo kote bango dia boba ina suba tu bokola ki bango na comprendre te oyebi tina na boya ki bino bandolo ko lokuta ko la diabo ba mama na batondi ki sasa bazebele biloko ba so za so boyo ke bandi ko pesa mama confiance o kama no pebe ebebi ezaka bongo ko betelo masuni solo liko pasa kabash malamu mukile za kwa ya classe okoza zoba na classe so to saka na école ba mate ba ko sangana te ata double me bolongola ite ata na botika yi si
Basangana. Mukileza. Amen. OK le sambo teme nzambe na ba ange ba fandi ba bité. Quand même etambola la mukasa na bité. Azana na mabe me bobo to saka na ba to botika za azala. Bali wa mingi te zora taka. Makasi. Tu raté trop. Nzambe talika te na 3 personnes à quartier na paye boko mukana ta $5. Azala. Ali kambo na famille nge ba ta pesi botika yi. Na ba finga melelo ku pesi bango. Botika yi. Amen. Amen. Yango moni malamu e pour kate. C'est ça. Ena malamu alola ne mukiri. Faut ça attention. Ah. Oh, ezala mana alola na mukili. Ena malamu so sali nzamba umisie mokota alola te. Ah. Mokota alola photo so ya linga. Amen. Muzuzo sakane bomio mbangu mokelo no noki. Yoka ku. Ezala rappelé. Ba malamu. Ah. Malamu koma moko ba tirwa di différent. So na malamu ni nini? OK. Yoka malamu. Yoka malamu. Expliquez-moi ce malamu on va comprendre. Nakoza na 7 tours malamu na 3 pona ta. Premier cas. Malamu nzamba senga. Wana senga to sa motema mabeto te. Linganga okota lola. C'est que to sa bikilo ya senga. Amen. Ya moni batakala musoko kama nzamba pone mbangu meso 4 réponse on dirait fin. Maloba ne kaka. Wana kana suka pêcher wapi? C'est que kota malamu lola za. Wani kamalola ne sukanya nyonso batumi bakota lola kala bapia kama bato sanza mloko sama kamalola ekipe ka bomengo te yako le kakota lola mususa ngindia ko mi foto mokota lola te bomengo suki awa kana ka non ndako tokena malama mi bale mutani ngama quartier makambe beba te mwana muninga siki no hôpital sunga mutakufa ki cercueil malamu wane ko zongela kayo oumela nzamba ko protéger yo ko po sala ko tike mata po sa boboto ko sunga ba na porta lelo ko kota te po otosi o ya nzamba linga te o sala li deuxième malamu mukile senga sa premier ya ko linga mutinga yo kama malamu numéro 1 linga mutapesa opema so ya lingi poko talo lola deuxième malamu o ya linga batu oba muninga na lokola yo salele lokola milingaka wana yo kama malamu wana deuxième malamu est-ce que ba deuxième malamu de batu batona ngo ebele kati bakota na ngolo lola bakota na ngolo lola te bo zanena na avantage avie ko sika yo biki malamu ne futo bi obima na bakota lola fo ngo mote otema yo kama o solo ni mi ba na deuxième so troisième mi be malamu eza mama basi neli makambo efandeli troisième malamu osala mabe mokendo sunga su malamu yango ndeli troisième wana nde vanda penda mokingo troisième malamu koto bocha na losambo kuna bato sambelo kufa troisième malamu yoka trois malamu mamba okote bato na ndako yibi otiki bango baleli ya boteli biso ya yibi nyonso totikali bapiake metan kobimaki amoni bato mosusu bozwa tamba tamba konso nzambe esunga moto aumela ngange kosimba ye te ayibi bino bapesaka bato yoka malamu troisième malamu nakokena 4 tina osatiki bamalama oteyinaka na malamu 4 engakansaka yalola yango nanelaa na duvana malamu na repeshe okorepeshe nangu dala repeshe na kati ya mama yoka makambo awa osaka na malamu kati ya malamu pale troisième netondi siko troisième netondi okombe troisième yango wana troisième isangisa nyonso na ya leta babukisa bandaku tozolela nzoka nde babimisa pesi mpo embouteillage esi esila bino boleli kuna batongi yoka makambo ya troisième malamu ata bosaki ngo mwidi aza na kisi te ayibi bino bapesaka bato yoka malamu batu na batu omonaka sasete akia bomi mutu baprotege tontan akoya oyo bino bato malamu kosala te asali yo makambo na aloba asasene na troisième malamu comprendre nango bien mosusu mene mosusu autoyiba mundele azalaki na kibiba abende ko dakima omwana arabi so za na telefone ozoloba pe bayiba na telefone ayibinga akime bi muyibi nataka tete aza na bana mibale aliesaka asalaka take na compagnie mbongo azaka na charge abana ya différent so na pasi bana bakufa mutapesa ye bana nzambe so atalika nani akufa na basala nayiba nasunga omwani ayibi pasunga ayibi yango mukila tala za ba misala balaka pona ye ayibi na pesi te boche na kati
troisième mala. Et qu'elle a pose. Troisième défense. Déjà, Tokotala. Ba âge va freiner. Maman. Y'a même tout ça na makasi te. On est na troisième mala. La troisième. Bataka te. Totikena. Talaka yumo. Eza ko ouais. Et pas papa. Azwakate na classe. Mais quand ato sake ko. Makasi. Akangi butoti na ki. Ala ko kombo la même. Afilaka. Et puis ayaka fa nyoso mettre lobaka. Asaka. Ah, te botika e. Troisième mala. Mayo doublé. Exact. Yoka coureux. Bachelo 50. Ah. Tiko début ya mabe ya malamu. OK. Ouais, quand même na Congo. Oh, so senza batebe ba ko c'est la pays na famille. Nde na tundrasko ah. Début. Ko kabana na malamu. OK. Yoko makamna OK. D'accord? Oh, ko kabana na malamu. Oh, bandika. Frontière malamu. Quand tu frontière malamu, je suis que ça peut s'appeler bata mabembo. Ndoke frontière. Iya ouais, nengo c'est kabana ka couleur na frontière. Teyoko. Na sekina. Nde fai na Congo. Ah. Comme na loba. Na Hollanda. Kapash. Vinenge zao. Amen. Total ka biso nde to mema biso me biso to ba kolo biso ti. OK. Ko pinyo sur ça oui et yé po zui. Mais yo tem te forcer. On va forcer ko le ko baza. Amen. Tango mona ka batebele ba le ka pia ka ne pas dire que bazanga ko luka. Amen. Ba luka me ba jansa ti to yo kuta nango yango. Or ko so musu nzamba taka na mutezaka mbamba. Persévérance et payaka. Ogoye ba musala te c'est de ko umela musala ko fanda mutu pe comme spécialiste. Ko malamu na otanga. Et vanda mingi na 70% na mibali. OK. Basi 30. OK. Yokanga maka. Na Hollanda papa. Obimaka. Wana succès Simba. Zamba zotala ke yeyo. Bakoko kenda kana osala mécanicien, médecin. Oki ko pinyo so sala moteur tout yokane na loba. Et kepesi et Simbi. Or ko Simba muso zakato so diku. OK. 20 000, $10, 20, 30, 50. Yokanga. Wana sko passe zo kabana na malamu. Oyefa na pana yo bandiko kima yo. OK. Otikala ka ko lele belo zo ka muzo tikala ka piaka. OK. Yokanga. Na Hollanda. Frontière. Oh, frontière. OK aussi. Tango ye. Engagement osana ngona décision sana ngo kotika ngote. Amen. Yango nde 4e malamu ko kotra même anji batini ka to tende. OK. Ozana souci opesa yo raison pour sana batu pe ba kotalela yo. Amen. Nano pesi batu te po zanga, bazate ko zanga libela. OK. Na zwa ka mesana bande pesa bino ngana kotika na faillite. Surtout ça. Que na ona na simba bongo pe bino mba moko. Amen. Tango bandika papa, oronzo conseil nanu na uta wapi na za wapi fona sa nini. O wangani na muto moni. O koti na ngambo ko pesa vi raison ça bateau bi danger ça. O bando ko na mabe. Pour pas des frontières. Tika mwana osundola. Surtout ça. Basenga ni mbongo mokenda libela. Mwana zokola utambaka na komone na munoko be kotaza oyebite. Obela mwana kolia otunaka te. Okufa pete ofuraja to saka awa. Déjà dégâts. OK. Donc comme makambo kasi babela na. Biloko na loba. Obana ni bale ko cimetière. Bana ni bale bazo ko c'est la famille. Bana ni bale bazo kamaka to sali ni français na munoko na ba ko mezo simba kate. Otika na munoko ba to ko asije. Yokanga. Ko nzembo soke yeba nyala ka calme. Batu batika la kande ba imba ngoti na ndaku tina butu. Nzembo ba musicien ko tsa banda kurande si sa batu mbongo na ikara me ya sa nzembo afandi calme. Nzembo soka lingala ba nzembo na siba na bokanga bola la pa butu ko. Ko kimena bare ine si batu mbongo. Ko nzembo alali bandimi bakoya na ngoyo. Ko nzembo alala. Yoka 4e. 4e de fait. Ouais. Na timbeliko. Ona loba. Oya makasi. Bakenda na ngwa matibisi. Tonsa mabisi na tongo. OK. Bako ba tu plein. Tala résultat na semaine neya. Comment challenger matika la ka neya. Na comprendre Mama yana neya ozo sa makam. Futa kanda ko sana boye oui. Wa ki chaque jour na ba. Au fait ndoto na distraction yana ba famille ko ba biso. Akuya malonge ezate. Vraiment. Mama yoko makam na lo. Na solanda. Biloko yo. Wana bana na mwasi osundola. Kolena bango mindondo. Moi c'est biki mobala bima moela kebe suffisant. Ayoka proposa mwasi na mobile na ye. Okoma ko beta masolo mingi alokuta. Nzoka vérité mingi okena na fa na fantir. Ozo ba camarade comme ça on a place ko mela ko kermesse. Moyen. Ba quand on nzamba zaka na ba délai. Ça na ba range ba taka délai. Délai to ka télé 6 mois. Ah, yaka moyen te. Rapport a changé te. Bodo de. Pardon. Mama. Ça va ni bongo ça. Comme na loba. Osaka ni kamo ba bomena poisson. Masango pe atina tene kalata.
bituma moko na bara muke bele koche na kingo to mulangi za mena signer ordonnance atali mwasi aume na kaka soki no nuna na bana moko bombali afa téléphone ko fa changer mobali ba changer mobali tato abota bango te moko bomba bango kitoko koleka koloba bango do moni ba jeune bazo ke mikolo baza mikolo batesa lo depuis ba 60 ba tout ba kona sera lumumba batamba na frein makasi koleka vitesse biso to le loto lingi vitesse koleka frein moyen sera manualité boka makambo oh bataka batama na bakamia carburateur ngeke mbanga frein ok ça c'est ngokende wapi suenta disonga muke lelo te automatique parce ngeke mbanga mingi ni boya wa matembele chakula hii taimbwa mais lelo te le foot andaka kitoko na mboka malonga te tozonga ngabe vende wala mwasa ngatena na ndine mobali andima le saka mwasi ketoke na kokate koto pavé ozo kwa na ba $200 ndaku sa meti 5000 mobali bamona ke na macho ko bunga ete akito kwa mbwa bungise eloko ata bosa na mita obambwa okosini faut se poser kasi c'est madame kuna et puis moi si soka mona eloko ina na baleki na yo sango famille soka kanda tika boy poso kwa nitso ba bengo so pese bokaka 4000 pa mwasi de fête ye ko baleka mwasi yo sota bifo kaka fo benga oh na la kaki yo te fole ka jeudi Maria mi fille je vous attends famille na wangana yo gayo ayeti donc ta deuxième cours mara mo tozwa ora lelo to sukia zama pambo apambola bino Capage TV. Capage TV. Capage TV.